Les euros comprendre. Ok. Ngala muta show. Na rapina do so ma seke bimia au moins na no pumboy. Non, c'est long. So ma seke bimia na no pumboy. Moi bana mukila bine bimio komba non, c'est long, pena to ke mama là. Na kendaka. Po mutu so tuna me. Alongwa, yepa longwa kuna. Alongwa ka. Azonga kaka. So kuneza ka bien te, so pendeni azongelaka nini. Nazongaka pour récupérer Set and Play. Au comprendre ngo sikoyo ndé nazo préparer siko makamnanga. Tous les coups sont permis sauf les coups d'état. Tout ça na les yin et les yang. Pembe na mwindu. Oko chango boye. Oko chango boye. Awa place richesse ezali. Banzembo au moins naza na banzembo te banzembo zalia ya mukili mobimba ya minoko tu na banzemba kiyaka utamona buska utazola nzimba kana toto dia didie na nzina dia mongo o merte oku minimu na tsuka ufeti turuka minima feti turuka o feti tu tala imanga Ibwila woma Ibwila mama Pisa tukina kidago dagoma Comprends? Quand on regarde la TV, banana bazana banzembo te. C'est pour m'étouffer. Yango wana ngaleki makambo. Yango moni sac oyo. Ya mwindu. Na benga ngo richesse. Neti lelo. Na rolakisa te banzembo nga na pesa batu. Ebima ba Reddit. Pourquoi? Parce que na lobaki déjà. Chose na besoin ba est-ce que pesa nini tala ba mission antérieure. Aussi na lobaki. Voilà. Nga na laksa batu kake mutu aza na posa nzembo ya kosomba eza. Nazana banzembo. Tena laksate. Nazana banzembo. Donc muto ya ebisa binoke Set and Play azana banzembo te, c'est faux. Yango na une démonstration. Set and Play prépare son stade municipal le 12 août 2023 na Massina. Set and Play immortalise les grands chanteurs du pays. C'est Nzembo na tchana na album ya Roi Pelé Marie-Paul. C'est moi qui ai écrit la chanson. Tu es Mbangaï, Papa Wemba, fait Pepe Ndombe, hein, paix à son âme, Papa Wemba, paix à son âme, Papa Wemba, Eric Tutsi. Ah, oui, la deuxième version de l'émission, quoi. Non, là, on peut très bien. L'émission, la deuxième version. Ok. Donc, Set and Play était chez quelqu'un. Oh yo, courant dans passé. Na minimiser n'est pas côté ni. Mais déjà tant que ba quand tu Fabregas. A somé la mission ba mituka. Oaze ko somé la biso ba silikoti. Déjà la moto no bi quand to so na bato batanga. Ata moto atanga te déjà tant que bongo déjà au diminuer moto na niveau na niveau na. Ya ma pesi bato bakanda. Pona yo. Bato no so baso ka bakanda wana ya bakanda lukuta. Moto zo pe na chambre na obela te. Moto zo pe na lupango na bino obela te. Bazo benganga. Oya yo lobby déjà en tout cas tika fanda nye ko lobate bo mité ya mabe ha botika na sabino bongo bo pe ba vrai mité ya mabe kala boye benga bozana numéro nanga tama tu dobo kina silikoti ba sombele biso ba silikoti ezo compter silikoti la sepela lango mabe na ko bomba ngoti na bopaka na ko yoka te na ko bomba silikoti et là ba lukiselo matete yango silikoti ba pela ki biso ezo compter mabe biso tout ozana ngo j'ai ça qui kuta tidelenga ya yenga ngaka so obo rabite ezali ya rose j'ai ça qui tipoyi azana ngo ya rouge to zwa ki biso tout ya ba couleur et tout ozana ngo le démontrer biso est-ce que o loba que non ozana retard par rapport à boyebi non nazana retard te ya on azo loba j'ai été étouffé les yin et les yang deux couleurs ne se mélangent pas. La maison Stelman vous propose des prestations de qualité pour vos gâteaux de mariage, anniversaire ou autres événements. La maison Stelman vous propose aussi des gâteaux personnalisés pour vos anniversaires ou autres. Contactez-nous au 06 63 30 36 83 ou encore au 07 81 83 15 74.
Vous pouvez aussi nous contacter sur la page Facebook Hostelmac. Le courage n'a pas d'âge, très cher internaute. Salut à toute personne qui nous regarde à ce moment. C'est Enoch Bita, votre journaliste d'investigation, exactement. Merci beaucoup pour les appels, merci pour les commentaires. Nabaï Congo mani tout au bas ko benga biso par rapport à notre sombitine. Mami matali bon sala oyo, merci Nabino ban surtout. O bozara toujours wana ko pesa biso maboko po ete mon sala biso ekene comme il faut. Vous êtes tellement embellé hein. Il y a mon numéro là-bas, faut vraiment m'appeler, ça me ferait énormément plaisir. Ton nom sera m'appelle Nabino embellé bongo. Na ko mona kema be miswe ko koma. Ba commentaire na bino et tout ça la biso pe mosala et kende liboso. Merci aussi comme ça à toi prophète Christian Lukusa. L'homme de Dieu en tout cas, merci beaucoup. Big up aussi à toi comme ça Moski la star, je te salue. Vava Detan, hein? Merci beaucoup ma cousine chérie que j'aime beaucoup. Ritmo exactement. Alors aujourd'hui très cher internaute, à l'équipe n'a pas émission tellement embellée, j'étais une fois avec lui chez Popol Moupassoula, dont je salue. Ako le kamba émission, ako ba makamo ezali bongo ya bopasi na ye, makamo eleki esali motema moi duku, motema moi bopasi ya ba ne o belé eleki. To constater le moment où la orchestre terminé, ne ba départ ya ba musicien bazaki ou quoi ba phare et comme ça maman trop. Tout le monde qui na quartier la telle Indala la Omba J3, bébé J3, comme ça et tout. J3, pardon. Bah, départ, et ça, qui tout le monde est sous. Et pas, moi, en moka, Félix Oisio, comme quoi, Bongo. Bah, départ, après, comme ça, les alors, il est mon invité aujourd'hui. Lui, c'est Seden Play, donc je dis comme ça, Seden, bonjour. Bonjour à toi, Enoch Bita. Big dédicace à toi, Enoch Bita. Bonne santé. Ça va, Dieu fait grâce. Merci, nous allons bien. Nous allons bien. Nous allons bien en vrai, toi, nous allons bien dans le langage. Nous allons bien parce que je suis en vie. Mon toso a koufina on te bakundara été. Mon toso a koufina on te bakundara été. Je veux dire, je suis en vie. Gloire à Jésus. Donc, ça me va et ça va. Ça va. Bato bota la jusqu'au landa ko tout na vie. Ah ta voilà ba sac trop des sacs. La rose nain noir. Seden Play. Moutou a gagné actualité. Non. Vous savez, comme enseigner que la musique était l'art de combiner les sons d'une manière agréable à l'oreille. Bon, c'est un peu une émission. Pour émission. Seden, comment tu arrives à gérer tempête Oyo ou comme les bisous la minute où tout le monde parle de Seden Play. Comment tu arrives à gérer tout ça d'abord? Oui, merci. Tu sais, c'est la force de notre esprit qui nous permet de réaliser l'impossible. C'est profond, n'est-ce pas? C'est la force de notre esprit qui nous permet de réaliser l'impossible. Allez-y comprendre que je ne m'invente pas, mais ça bon. Les bavés n'a pas wengé bazaro ba au tietembe au moniam. Au mon on peut. Donc, ils ont un PKT, mais j'ai une tête bien faite là, qui raisonne mieux et qui sait du moins de quoi il faut parler, à quel moment, voilà. Internet, et Ningani, Mukile Ningani, Seden Play, oui. C'est parce que tant que c'est bon, mangeteli, il faut battre Babuka. Si tu as Babuka, c'est quoi bukangaya moni mwana usatamboli ala na posa ngulu masute na tamboli déjà, allez-y comprendre. Voilà un peu.
Mais par rapport à Massolé Kobetama, c'est pas la première fois que tu as quitté. Non, tu as quitté Toba Bengana, ou pas na culture pays vie. Et ça, il y a là année précédente, et ça, exactement. Mais pourquoi quand on a année au moins en Boka Félix Oisé quoi, à annoncé Stade de Martinae, et ça, tu as quitté. Okoma koleka la ba émission ebele o bisa ba vérité autant yo leka ka ba benga ko liboso ibimakati Enoch Vita Bita mon frère zala l'aise hein tu n'as trop à l'aise au comprendre OK ngala muta show na rapina do so ma seke bimia au moins na no pumbwe non zelango c'est ma seke bimia na no pumbwe moi bana mukila pene bimio combat non zelango pena to ke non vous savez mon Olivier les vieux n'est pour rien lorsqu'on a côté le page moussous spirituellement moi je suis trop spirituel vous savez ngai ndi na vandi awa na longwa ki liboso attention na longwa 15 fois na kozonga na kisengi te na mayele moto aloba adage oyo ndako olali te okoyeba pe place ezotanga te abaya solo moto mosusu aloba yoza nyama ebale nga naza nyama ya zamba yo nde kolakisa ngai place nini banyama ya mai bazalaka yo nde koyebisa ngai lisolo ya mai ndenge ezalaka nini ezoleka na otya otembe te mpo nga azalaka na zamba moto mpo azalaka na zamba ayebisa oke moni keba kote wana banzoko balekaka balio balaka kuna so oza na besoin ya makaku tala kote oyo kotya tembe te sala yango oyo azalaka na zamba ndenge moko ngai mpe donc on a eu sur Nabi la deuxième série sikoyo comprendre hein? Ming Set and Play parce que on en a déjà dans des oreilles hein? Par-ci par-là moni parla ni na lobanini mutazako kenda orana Set and Play azaki otikala et cette fois-ci orana kei na Set and Play c'est trop spirituel. Na kendaka. Pour tout ça tout na me. Alongwa, e pa longwa kuna. Alongwa ka. Azonga kaka. So kuneza ka bien te, so pendeni azongelaka nini. Na zonga ka pour na récupérer Set and Play. Na za OK na été. Alors tikalaka cette fois-ci na récupérer Set and Play. Ya bo mo qui est pas souki. Mutuna msweza. Vous comprenez? Combien de fois tu as déjà quitté? Na évité. Na évité. Te la nanga bien ozoma ke nazo linga pe ko loba pe makambo wana su mingi. Non mais c'est ça l'actualité. C'est ça l'actualité. Combien de fois c'est na quitté ya na bi na yebi souté. Lo ezaka ke batu ba yebi ke na longwaka na zongi. Na longwe na zongi. Soki 2 fois, soki 3 fois. Donc nazo longwa kaka. Sikoyo on a pesi bango réponse. Nazai kozonga papo nazaki zengi te. Po na nazangi likambo kosala te so nini te. Nazai kozonga po na récupérer oyanga ezaki kotikala wana. Lokwa na zu yango. C'est fini. Ozui nini? Set and Play orana. C'est mon nom. Set and Play atikalaki. Orana kendaki. Oh ndongo mimana biso oh. On dirait ngo cha biso masque mo na elongi. On dirait ngo melisa biso biazepa. Baloba na biso isolo moko po mouvement na biso eza okese ya bwania, eza okese ya sagesse. Moto so aboyo ye moko akomo luka zonga c'est ka bosana kelo eloko tu as compris dis-moi mais oko bosana kombote partout tu iras
tu vas marcher avec toi. Non, exactement. Mais tant au beau c'est comme si, tant au Kendaka, bakangre loko wana, allez, cette fois-ci, aux yeux loko, c'est ça la question à poser. Et loko, ils allaient nini. Ngana ko loba na yo te na bosana kisi nanga to na bosana ki singa nanga to na bosana ki je sais moi on ne soko kanisa wana. OK. Mais dis-moi tant na solo bano bona lo bano na ki boani ya likolo. Comprendre na dette boma ayi magam na loba so ka éviter na ko expliquer so na pembe de bien mais na ebika ebi. Comprenez? Donc, Zomona Freddy Mingele na Bruxelles, aïe maramna loba. Motoso na kufite, bakunda aete. Yamana zo baksaboye. Po ba nuni, bakanise ete liwe bosani bango. Bosani bango te? Kokazate po nuni, Zomona kabana mike bazo kufa, ba bébé. Je suis boulot dire nga pena na za quoi ngongano ezali okufa la tout ça va bien quoi na yo mata ba escalier te yo mata escalier oh matanao et là on comprend nga on dirait ozuma ba attaque trop par rapport à ba message ne ba benga tango j'ai na annoncé que non yamba yango ko musobo on dirait. Non, bah t'as oh, nga pena za pena guerrier. O komi ko banga koloba na tali ba émission ba trois émissions na auto sala moni komi ko banga siko makaka. Te nazo bangelo te. Les premières années te. Les premières années nazo changer na limité na ça ba Reddit. Na lobi on peut moins de trop, un peu de trop et ça lokola nazo boya bat baya boya ko tala émission no pamba. Pourtant bandika o ya loba ki angoti. Faut boya ko makabasika. Nit na lobi boye set and play. Orana kendaki set and play atikali. So Orana zongi azu set and play. Le mwana zonga susu ezate logo etikala ekuna na zako zongela na zako zwangote. Logo na zui yango yango mukile pasuki. Bo tango na longwa wana. Bolukanga te. Pona tikala giti. Mukile pasuka ite. Siko mukile pasuki. Au comprendre on a bêta na stade municipal ya Massina les 12 tokoya wana vous comprenez tena lobby kaka a passer na bi ko ya wana po uza des informations vous donc then play donc affaire yoko Didier Dimenene grand boss a Hollanda na États-Unis moni tango oloba que non spirituellement parlant ils ont une mission spiritualité de Baloba. C'est une mission normale. J'en disconviens pas. Spirituel na yo ozoloba o nini de osa na musique na mamba spiritualité na. Spiritualité nanga na musique ya Congo. On comprend dans sikoyo ndé nazo préparer siko makam nanga tous les coups sont permis sauf les coups d'état. Comprendre hein? Nazolanda. Na spiritualité po osali kambo. Il y a na mwa muke onga na ebi. Tout ça na les yin et les yang. Pembe na mwindu uko chango boye les yin et les yang veut dire mabe na malamu mwinde za séparé OK pembe na mwindu so sangisi yango epesa grise n'est-ce pas moto ayi bakamba ba couleur avec azo ba solo so yebite so couleur pembe na couleur mwindu sangisi epesa grise nzokande pembe azana besoin za ka pembe mwindu pe ana besoin za kaka mwindu okomia na komisiwa non comment non oui la deuxième version de l'émission quoi non l'andé là très bien il y a l'émission là il la deuxième version OK
comprendre hein? Pembe so sanction na mwindu et puis ça grise nzokande comme ça deux couleurs na couleur alinga garder couleur na garder teinte na yi pembe olingate noir ya acha tache wana etaché noir pe alingate pembe ya acha tache wana il faut mona ka noir so teta tache mo mkia mona ke bato mona ke pembe mo za na kati wana ça dérange pembe pe ndenga za wana po ça à l'aise ça la bien il faut ça ka pembe so su tache ya noir otie wana zoka faire pembe tshana zo likala mo mwindu tshana no comprendre pe yake no e mona na pe yake eloka mwindu eza likolo eloka pembe comprends so epozwi elamba mo ya mwindo tie wana ndenge olati pantalon mwindu boye so tozwi tache mo ya pembe totia na emona pena pembe ya likolo ya mwindu. Or ce sont deux couleurs différentes, n'est-ce pas? Oyo ezosenga ke mwindo azala mwindo na ye pembe azala pembe na ye. Alors po bosolola bozala mutu moko fo bino nyonso bozala mwindu soit bino nyonso bozala pembe. Ndenge batabwani ya mosusu balobaka po boyokana na mutu bien fo bozala bozoba moko to bozala mayele moko. Tant il y a ça zoba koto bozala bozoba moko te boa mayele moko te, ça passe pas. Ni nango comprendre te ko oyo na loba nesi ni na Hollande ozala maloba ça passe pas. Voilà. Donc Said and Play était chez quelqu'un oyo courant za passer te courant za passer te s'il faut le dire en d'autres termes. Il y a un moment bongo et cette fois-ci comme j'ai récupéré Kingai, il y a un moment moto peli et tout le monde en parle. Je ne mange pas les mots. Tous les coups sont permis, sauf les coups d'État. Combat disque nanga. Et beta mabe. Et inna mabe toi na kinya naza artiste et musicien comme les autres. Je suis trop optimiste. L'optimisme est en moi. Je n'ai jamais été pessimiste. En aucun jour. Toujours positif. Atana okemba. Nebaka ke simbe ezwa. Ezui. Tu as dit barama yi na bayan a et tout. Alors eloko esali ki o séparé na oaze quoi. Ils ont pembe tu ezaya mundu. Na olingo loba sukuna te. Mutu azana sagesse à comprendre que non, mais deux couleurs. Vous êtes devant il y a catégorie à Nazo loba. Et ça nango très simple. Et ça nango très simple. C'est menace moko. Menace moko te pour de nalobia. Menace moko te likambo eza très capital. Pour bamaseke bando bimasoko. Likambo eza très capital. So bomonika ba sakyo ye. Voilà quoi. Mais il dit mboka. Te oyo ko zapi ko grimacer na obatu. Eza grimace bah oui parce que Sankara pas za ba bloc à boyer tout ça eza ba bloc mode. Na lobi jamais vu quand même. Na lobi na Sankara va na il a fait un bon temps na vie na Yoé Ranson que je salue Sankara. Non na lobi ka na sika comme par rapport ba Sankara wana ba ta respecter après sa pierre à munene na kati ya maison mère. Sankara wana. Yo le bateau Sankara ça la grimace c'était. Non, tout ça. Toleki kaka. Et ça la grimace c'était. Quand Sankara parlait, ba Dieu bazaki wana ba yebaki eza bongo balandi et pesi. Tika Sankara vanda. C'est un grand monsieur. Nakata musique mboka. Voilà. Ngana ça grimace monté. Na pena père ya mutu te. Mutu pa menacer nga azate aza pété net comme nana. Net nana. Mais en te regardant, Namambo comme Goloba, tout ça, comme moi, Bobangi, comme dans Kata. Bobangi ezate. Nalingi, est-ce que vous comprenez bien? Enoch, comprenez bien. Nalingi na sala ba redite. Et comme un peu moins de trop, parce que j'ai fait plus de 10 émissions, on a lobby makamouana kaka. Nalingi na zonga wana yango mona ye na loba makama disque na tous les coups sont permis sauf les coups d'état. Ce sont des sujets que non on va je n'en disconviens pas. Maintenant on lobby plus de 10 émissions et tout. Na 8e émission ba argument le ezali raté. On a lobby lelo. Oh ngo baksa lelo. Et ça quitté. Ça quitté. Hein?
Très cher internaute, c'est CD Play. Donc yo pena na boule na osko. Oh ba menace nesi nanya. Non mais c'est là comme comme menace. Ngai na sana. Mateto ko tate neto ki. Hein? Mateto comme otambo na bobangi, li metto comme otambo na bobangi, c'est là ba information comme les biso. Parce que j'avais annoncé que je vais recevoir CD Play, ba benga ba ibsinga ba bloc wana. Matete. Bon, selon yo. Non, selon les informations que j'ai reçues. Selon les informations que je recevoir. Selon yo sikoyo. Matete ba ça ba bomanga. Parce que Oazé quoi, ada leader à Matete. Qu'est-ce que j'ai fait à Oazé? Qu'est-ce que j'ai fait à Oazé quoi réside là-bas à Limité. Alors qu'est-ce que j'ai fait à Limité? Qu'est-ce que j'ai fait? O tumba Oazé quoi ba linga to tumba Oazé quoi ba nengo moke na wana. Non, na tumbi mutute. Tala, toi kana bien. Ah. Toi kana bien. Omoni o sala boulot na yo kitoko ngane na sabu biso bato monoke toboka tobanga te malobe tanga monoke toboka ko tumolanga te nondi ko tumolanga te noki ko tumolanga te na ebisi yo yango nazo bakisa ata cimetière etoni ndenge nini kasi liste ya bato bakufa etonda te kobule te o cimetière ya Kimbatie etondi o ya Masine etondi ya Kitambo kuta etonda kala ata shebino bakundana bango yo to kundana biso yo ata na chambre no to kundao comprends muto abangisa mutu te non mais Matete okoma te na ebisio pour ton information ngala vana na Matete. Non, mais comment dans le sens que Tambola et tout ça. Bon na longwe to ça so na mboka nini na longwe kuna na endeni. Hein? Na endeni. Je suis libre na Tambola ndenge na lingi parce que na sali mutu et l'autre côté soki nini est-ce que moi insulté vie na tuna yo. Oyoki place ninga na fingi vie. Mais déjà non, insulte c'est autre chose mais comme minimiser aussi mutu. Na minimiser n'est na côté nini. Mais déjà tant que zolo ba que on était Fabregas. A osomela ba mission na ba mituka. Oazé ko somela biso ba silikoti. Déjà la muto no obi que on to so na bato batanga. Ata mutu atanga te déjà tant zo ka bongo déjà au diminuer mutu na niveau na tina niveau. Ya nga pesi bato bakanda. Pona yo. Bato no so baso ka bakanda wana ya bakanda lukuta. Ndeni. Ya ba fo bakanda. Ndeni. Eba kanda lukutati. Moto zo pe na chambre na obela te. Moto zo pe na lupango na bino obela te. Bata pene ba na mwinda ba otala. Qu'est-ce qui se passe? Ba bata lukuta. Ya ona zo yebisa na batu oyo. Bazo benganga. Oya yo lobi déjà en tout cas tika fanda nye ko lobate. Bo amite ya mabe ha. Botika na yebisa bino bongo ha. Bo pe ba vrai mite ya mabe. Kala boye ba nga. Bozana nimeona nga. Taba tumususu. Na ndenge pene ya faute. So boye binga mukimo maboye. Parce que na lobby. Vous comprenez? Soki na lobaki te, bolinga boye banga ite, siko boye binga. Siko bo ça va, toyebi a lobby boya, yem ta pesa boye, a pesa ah ben voilà. Bo c'est la siko doboki. Bo c'est la siko chana siko kumna doboki mama la ngai. Doboki marame bomi mboka premier ça que fungwami doboki na silikoti ba sombeli biso ba silikoti ezo compter silikoti na sepela lango mabe na kobomba ngoti na bopaka na koyoka te na kobomba silikoti et là ba lukisi na Matete yango silikoti ba pela ki biso ezo compter toko beti batali ça va beti mais 40 très 60 na lo bati na lo mabe biso tout oza nango j'ai ça qui kuta tidelenga ya yenga ngaka so oboka habite ezali ya rose j'ai ça qui tipoi aza nango ya rouge to zwa ki biso tout ya ba couleur et tout basili côté. Le problème aussi c'est ça hein Seden. Problème c'est yango. Siko moni sili côté nazo ya. Ngana tambo na sili côté siko moni siko ya wana obi na changer makambo. Eza na obanga te pona lobi de ba tsi ba yokaki. OK. Net na bandela on su awa. Osalinga mabeti. Osalinga mabe noki. Donc il fallait faire la Jonathan Sindani à s'appeler la hôtel. Ngana yekina o ma sagoni na yango. Awa place richesse ezali. Banzembo. O mona na na banzembo te, banzembo ezali ya mukili mobimba, ya minoko tu na banzemba kiyaka.
utamona buska utazolo nzimbakana toto dia didie na nzina dia mongo o umerte okumini munatuka ufeti turuka minimum feti turuka o feti tu tala imanga ibwila woma ibwila mama wo kwisa tukina kidago dagoma wo kwisa tukina lugamba ma tala hilunzie tala tu comprends banzemba kiyaka banzemba kiyaka naza maestro bondimelanga banzemba kiyaka aliawa ya bachiluba ya bakitetela ya ba munoko tu CDNP ya koma lokola liwa omoni nga analyse nanga analyse ti réflexion nanga nazoya pardon oza na réflexion na OK mikolo na otamo na silikoti po générique nanga comme nango silikoti OK avec je sais que po ya rubwaka na kati wana na yebisi bino eza suka na générique ekoningisa mboka oyo na kati ya disque nanga tous les coups sont permis sauf les coups d'état naza na nzembo moko wana doboki ya wana otambola makambo oyo OK ozomona pena doboki ya sika doki doboki ya sika ya ba maître Ipman ba chung ba Jackie Chang ba commando ba Rambo ndenge totala ba shiki nuisi ozomona neti siko mikolo ngana zolola makambo nanga eza te ona zobanga mutu oso ni te ona lobaki wana déjà na lobby bato ba comprendre siko bato bazo tuna siko asala nini c'est place dans la studio nazo préparer doboki il veut bima oso comprendre boyo kapena dogi moi ça zolo bapena o mobala ndenge nini mobali malata chemise te alata ka singlet te alata ka t-shirt te mobali makaka doboki na doboki problème ni ngai neti information boy na kanga munoko na loba te bino banga ko loba su te bokoye bandeni ngi na bimsa doboki mama yaya ata bino na be no yo oyeba ki na bimsa doboki na lobi yo kana conception ya nzembo moi ça zo regretter mobala la traveste te c'est pas du nouveau c'est ça le problème nini a du nouveau ba titre ba doboki et tout ça c'est pas du nouveau te yo so yoka nzembo mo bayembi makambo makambo no m'expliquer nga naza musicien maestro na makambo nyoso musique banda ba lwambo banda ba comme na wana na kotanga no ba comme musicien msota il pas ça musicien tam susu mais moi mon problème c'est quoi en utilisant eloko oyo ozo minimiser l'idée dans le sens tant koloba o créer les ba conflit sous na ba musicien msusu aujourd'hui excusez-moi s'il te plaît je vous en prie lelo Fabregas na Félix Choisy quoi ba misa générique na kombo ya TikTok mais qu'on les canaux télévision au lobby que non d'ailleurs Fabregas kutu amewa mission na poto biso ba oyo doit kana ba silikoti c'est ça place na za yango na yango moni ozawana bien sûr yango zo mona ke na lobby ke na olingo sala ba Reddit te neti maloba na eza ngai te nga na beti li solo ya makambu biso nyonso kese mbato zai ko loba ba première émission na ngai yango wana ngai naza cité ke mwana mabe comprendre loko lingi tosonga mo mukena saka mo retomba mbango naza cité mwana mabe pourquoi biso nyonso to lobby ba audio soit disant to lobby mabe soit disant to tongi vie tout ça vous en avez bien noté non c'est la rétro muke exactement on appelle ça en journalisme la redondance exactement voilà on est makam na bino ngana mona ina tunanga ba bécard tunanga ba blanc ba ronde tunanga ba blanche tunanga ba soupir comprendre ba dièse ba pause ba point d'or tunanga makam ba bémol voilà comprendre ouais quand une note est ajoutée d'un demi-ton tout ça la dièse quand une note est rabaissée d'un demi-ton tout ça la bémol tunanga makam OK on est au moins quand on a quel côté na biso na côté na bino na tchai mwelo kasi tata parce que bémol na explique ce que bémol c'est quoi exactement tozoka on va na maestro on va faire mutamaele on comprend donc ngape na côté na biso na expliquer yo ni na zako loba quand une note est ajoutée d'un demi-ton et comme dièse quand une note est rabaissée d'un demi-ton et comme bémol hein on va être un professeur quoi c'est d'un play donc voilà ngai obine ba bien redondance nini la redondance ouais. Voilà Jonathan Sindani quand comment on a
Voilà. Donc, redondance, on a dans ça là. Et ça dit pourquoi? Parce que, on me rappelle, moi, on comprend le mouké. Je suis pour rien. On a bimika Lumumba. On a Lobaki, c'est vrai. Bama, ça peut pas Lobaki. Comment voulez-vous que Bama, ça, Bosali, Bango, et l'autre côté? Bah, au Dieu, Bama, ça, Bobimisité. Pourquoi? Bobimisika Yangai, Pona Nini. Yangwana, ce qu'on a dit, c'est qu'on est bandé. Nathalie, ce qu'on a spiritualité, vie n'est pour rien. Il fallait que bongo, pour boyer banga, pour m'kile banga, pour comprendre que na maestro, pour ton information, bah comment bien on a été que la robe nzembo, puis bah tini pe likonda déjà, et si pe nazui, c'est la lobaïté. N'est-ce pas na mokate, donc nazo bandela ba tunis au pexango tika ba émission, boza mité amabe ba si mabe a, oyebi, eh, yaya, mais c'est des natika. Ngana kotika te so boyebisinga ke bo neti na loba makambo ya vie ona loba ki na loba wana sina lobi bo comprendre mais siko il faut na loba carrière nanga exactement ngana kotika mission te par rapport à la carrière na kotika mission te sans problème mais départ na yo pas wazi quoi tu pouvais quitter au lobela peut-être le problème c'est quoi yo kanga na si ça te na ça idée nanga le problème c'est quoi au vrai pe ko longwa au bani on sa ba carrière non poto moi mission belé c'est pas seulement ba nobeta ba ne makambo le ka ko ba expliquer makambo au vrai pe au longwe oui, aujourd'hui, c'est dans ça l'orchestre, comme la qui na misali na mais place c'est posé car un problème mais attends on zolo ba mama betu o et ça là même pas wazi quoi mama betu o yo ozo pas wazi quoi on zo poser problème et problème on zo poser yo mon peut-être de yo mo mais ozo créer ba guerre mususu na ba mission mususu aujourd'hui on lo ba net Fab Gaz ba somela ba kuna Fab Gaz lo ba nini kuna ba mission mususu ba beka ba nan voir même moi comme mususu moko ya ba les chancer chef placé pe na ngamu na pe et poser moi ba problème et tout vous comprenez place biso tozali yango wana ngai nakolo bata monda nazo bandela j'en suis pour rien mon frère comprendre ngai ne na vandiao naza na problème mon côté plutôt ce nazo leka TV tonne bozo lukanga boye tonne nga nazo envers bino et ça pour laver mon image ah ok. Okay. Et bimi mabe que ngai mutu nazo intoxiqué ba yaya. OK. Pour déstabiliser cet orchestre là. OK, j'en suis pour rien. Ba yaya bazolo ba ke ngai ba yaya batute. Bato ba bimisi bazu nini? Ba vocal nyonso ba massa ba timo panzi. Bazu yanga ba tindeli ba journaliste nyonso. Ba tindeli batu mokili mobimba. Bozo kande sede nazolo ba. Bozo kande sede nazolo ba. OK, moi les concernés na yebi ke za bongo te. Comme disent les Français. Qui ne dit mot consent. Consent, ouais. Tant que vous avez kimia, oyebit. La raison pour laquelle on m'a côté linga. Bateau ne soit zoloba ke, ozoloba mabe, alongwa kuna on ne soit finga. Vous avez 1%, s'il faut le dire. 99%. Bazo applaudir nga to bazo encourager nga na ninga mabete. Nga na osala guerre na viete. Nga na eko mi bimisa na mokili ba comprendre que na zalaka. Parce que Babimi s'engate quelque part. C'est ça mon problème. Vous comprenez? C'est ça mon problème. Il y a un média. Naza mayele. So na salagi bongote. Nenga na zo bata koyembela te. So na salagi bongote nenga zo bata mabanga te. So na salagi bongote nenga na zo bata na batekela nzembo te. Comprendre? Quand ba koleka na TV, ba lobake bana na bazana ba nzembo te. C'est pour m'étouffer. Pour nous étouffer, mais la raison pour laquelle l'équipe a média, pour bousiller cette histoire que j'ai été axificié. J'ai été axificié. Dictionnaire sur l'axi. Vous comprenez? Donc, il y a un sac oyo. Ya mwindu na benga ngo richesse neti lelo na rolakisa te banzembo nga na pesa batu et bima ba redit pourquoi parce que na lobaki déjà chose na besoin ba est-ce que pesa nini na pesa nini tala ba mission antérieure aussi na lobaki voilà nga na rolakisa batu kake mutu aza na posa nzembo ya kosomba
eza omoni na chando optique oyo nyonso banzembo moto aza na posa banzembo ya kosomba eza oyo mpe aya mpe na posa banzembo nakabela ye eza. Quand j'avais donné préavis d'amour à mon ami fait Mimish Bass, personnel. On peut écouter ça. Comprends? Et ça, what? C'est trop yo comme pas. Ya on a lobby, na olingo la ki sa sou tepo. Ah, lo ba gango déjà. Non, na. Yango sko na ke na sens ke nazana Mais banzembo. Tena laxate. Na laxate. Nazana banzembo. Donc muto ya ebisa ebino ke certain players na banzembo te, c'est faux. Yango na yaki na démonstration ke nazana banzembo. Nazo bandela lokwa ba via ba wenge ba zaoloba. Otie tembe, omoni yango. Comprends? J'ai démontré à mon ami Céléo dans le studio, ngaza maestro. C'est le il faut répéter c'est le tolérant dans le studio. J'ai la capacité, je ne me vante pas dans le oh naza, tu fais bien aza. J'ai la capacité à oyemba dinze mon studio. Avec une vitesse hein. J'ai salué mon petit fils Lassei, aïe maram na loba. Les chefs et pas leader Bekam. Bekam combattant en tout cas. Un très bon combattant. Ngana linga loka bien. Je soutiens la positivité et non la négativité. Parce que je suis toujours optimiste et j'ai l'optimisme à moi. Des fois, vous comprenez? Ouais. J'ai cet équilibre-là. La musique, c'est ma passion. Vous comprenez? Quand tu aimes bien Yakawa, dans ma émission, on a mis du nouveau. Et bon, on propose nous des chansons, peut-être pour que avec ta belle voix, en tout cas, je précise. La CDNP a une très belle voix, en tout cas. Denzembanin, il y a tous les coups sont permis, sauf les coups d'État. Il y a l'album Nanga. Non, on propose ces mots là, on a esprit, comment tu vas te sentir mieux. On me minimisait, comme si je ne pouvais rien faire. Or, tout cela n'était qu'un semblant, que je ne faisais pas n'importe qui sans m'efforcer, comme si moi seul, je ne peux rien faire. Dieu seul qui sait combien j'écoute, comme si moi seul, je ne peux rien faire. Dieu seul qui sait combien, maman, je ne tremble pas souvent quand c'est là. M'arriver comme ça, mon Dieu est là. Ma capacité crânienne va faire sa loi. Si c'est ce qui est gênant à mon endroit, cet homme croyait que ça son affaire. Je ne pouvais rien faire sur la terre. Lundi, mardi. Ouais, ligne. Il faut applaudir à la maison, très cher. Au Camoué. Oh, maestro, maître. Il y a un ingénieur sur les alliés, il y a un français. On a aimé le qu'on a français. R&B. Comment est ligne là? Où est l'île là? On met tout le monde coton, qui m'escuit autour de douchi. Ah oui, c'est intéressant que tandem. On met tout le monde coton, qui m'escuit autour de douchi. Ah oui, c'est intéressant que tandem. Volonté non fit in Julia, volonté non fit in Julia, volonté non fit in Julia, volonté non fit in Julia. Scribitura norandum, non ad probandum vai sorry, caras mor surtuma ratios lasios. Caras morts urtuma ratios. La mort est la raison finale de tout. Ou en latin. Il y a solo. Ah, on a bomi ote. Na so vrai maestro va arrêter vrai maestro donc il n'a zappé na maestro biloko misa tu na beti à comprendre te eza ba kombo mo za na ngwana ba na yo tout ça pour improviser na ba kombo ba na yo c'est toi ma vie, c'est toi ma vie, c'est toi ma vie, nadet eboma nyoso yanga eza yo Mama Fatou na Paris, Mosque Lasta Ozawapi. Oh yo maestro ya. Na bomiwa. Ya bokota.
boya koyoka silikoti eyindi silikoti ekontaka boya bokota na kati ya doboki suka na chana opesa te extrait nango te na boyi nayebi so ekobeba mabe set and place de chaîne na beteloka nzembo akiyakao bayaka nyonso basepeli utamona buska utazola unzimbakana toto dia dibie na nzira dia mongo umerte ukumini muna tsuka ufeti tuluka mini mama feti tuluka feti tuluka tala ilunzie peka mamba peka ndimbula abeno balokye luwa kunkeni mbundu pasye meno lwengi mbundu kuzieta. Je sais qu'un retard, vie est un retard. Exactement, mais à savoir tout aux gens ont démontré bisobo. Est-ce que au loba que non aux en retard par rapport à Boyebi? Non, dans un retard té, on a zoloba, j'ai été étouffé. Les yin et les yang, deux couleurs ne se mélangent pas. Si et seulement si, au niveau de on a deux couleurs. Si on a comme la couleur, moi, ça ça. Et comme ce couleur, nous avons des couleurs qui ont besoin de la kawana, couleurs qui ont besoin de la kawana. C'est den. Babi, pourquoi seulement on dirait vous avez créé besoin avec Félix Soisé quoi par rapport à stade de Martine parce que tant que comme ambassade ne m'a bimi aujourd'hui et n'ingi simokili parce que tout le monde en parle de autour là-bas. Est-ce que vous avez besoin par rapport à Martin et Félix Soisé pour benda attention il y a Bameloman pour que Baya découvrir ceux qui réellement au longwa ceux qui peut-être avant 2 jours à concert ah non c'est que non te bateau tout balongoli bon ça va inviter Baya au prester natambola Kinshasa maluku masina koluka nzela ninoko yae namataki mpe nzete lokola zache mpona luka nzela ninoko yae yebisanga te lelo kolala epana ngai esengo na kozala nango nayebi te feregola esengo na kozala nango nayebi te nazokufa mpo na yo Jésus feregola entre autres pour cette play à Lobaki feregola amemi bamusicien na États-Unis lukuta bagende mbandaka bagende États-Unis nalobi mo mpona nini eza buzz te Set Play prépare son stade municipal le 12 août 2023 na Masina. Set Play immortalise les grands chanteurs du pays. Parmi les grands chanteurs, il y a un fait rigoler. Parce que nous avons le classement des chanteurs et tout ya Congo. Nga na vandia. Nga iko maestro. So na classé na classé na 10 chanteurs ba meilleur classement des arani. Solo binanga na 10 chanteurs ba meilleur classement ba meilleur chanteur basé belé. Yeb sangande boy. Tanga ta moi 10 ah. Vous comprenez? Pour les lots yoka. Pour les lots, tes classements dans les attaques, il y a des champions, si classement ça na bongoté. Classement ça que au continent quatre liste ba grand chanteur. Classement ça bon. Comprends? Pour émission sur ka to sala na yote les lots inok. Le na go banda par exemple Taboulay 1. Pour nous va journaliste pour avoir maïle mabea. Bino be mususo bozo. D'un côté un par exemple Taboulay les lots. Na bo sali nanga jour to sala émission sur mukoni na ye na bandi 1 Pepe Kale. Oh moni. Jour na lo ba Taboulay numéro 1. O moni hein. Yangona na zo ebisa OK. Na episode déjà qui est tellement basé belé. Yebisa ngande boy. Tangelanga ta moi 10. Ah ça va. Non mais tanga. Voilà. Je connais wemba 25 grands chanteurs du pays. Grand Calais. So capacité zali oyemba no otangi oyembi na nzembo. So capacité zalate. Wono tout le maestro. Ngai banzembo nyoso ya mukili ya Congo na yebiango. Bon so na bi banzembo nyoso ya Congo na yebiango ta mususu na kemwa mbango. C'est-à-dire banzembo ya artiste nyonso ya Congo. Ah voilà, na bongo. OK, boto ke na ndinga bongo tangi ba meilleur au Ah ça va. Ce soir sur la rivière, petite lumière révèle ma belle à la raison.
Écoutez ma prière au fétiche des ancêtres. Révèle ma belle à la raison. Petite lumière, réveille ma belle. Qu'elle vienne, ma pirogue nous attend. Écoutez, c'est la dernière qu'elle s'endorme, oh ma belle. Dans la case enfumée de ses parents. Pam, pam. Le vent est prêt ce soir. Pam. Petite lumière et danse. Je commence à croire. Rochero, Taboulay. J'en profite, vous comprenez? Naleki. Motema mopona kiseyo ya solo ibetibi. Baninga batalio la photo. Balobi okitoko eleki yo. Motema mopona kiseyo ya solo ibetibi. Namona yo na mobali mosusu nga nakweyeva nini emotion belisa betibi mama nga na bebi kitoko neleki makasi ok hein? Et donc Papi Tex Matolu grand chanteur Tembeza nayembeli yo nzembo ayolari ezali peliteya yebisa maso bombelinga nga nayoki mpe mingi bazali kokebisanga soki okobomba oyo ezali okati ya motema na yo eyebi kaka yo yebisa lari yokomisinga lokola zoba Kinkesser Emenea, grand chanteur. N'a immortalisé Kinkesser Emenea. Toujours quand. Selina lataki toko kasi famille bozwi moke. Azalaka mosolo te yeko asalaka te. Atekaka na ye te likambo yango esalinga. Inspiration na yeba. Epai kani azwaka mosolo ya kolia ho. Toya komela masanga Selina zala sincère Selina commis désespoir Manda chante grand chanteur du monde entier ce qui n'a que concert Selina atiki la gars Selina ia solo kumanda chante imaka na oloba oh Amanda Duchesse obwakinga na mai nani yabikisanga na beleli na nzakoma ayoka losambo na ngai Amanda Duchesse nakokufa pona yo Marie-Paul Wapele grand chanteur du monde entier viens kozala wana invité à Seden Play le 12 août na stade municipal ya Masina et koinda mabe Seden Play chante les grands chanteurs du pays. Ozo kapena Pichu Santiago. O abeta ba couvre-feu. Couvre-feu ye Bizima kodo sakei. Ozo comprendre? Pichu Concord na singa Seden Play nazo ya kisasa na robeta concert wana le 12 août. Ouais, comme dynastie tonde. Dynastie ndeni. Boyo kasi boule siko ya faire gola siko ngo boya ngo dynastie eza mabe ate komi dynastie yo ala problème na faire hein même pas kasi bo siko nino komi dynastie non pour départ tout le monde va payer la batu balonga longa mais il faut bapel nga baninga babenanga pe na eda kabose na eda basele kabose oh bolingo ekomi okoswa na ntima pase koleka kutu pima na lolemo na ngai kafe Etienne Chimanga Tierno c'est liberty kolito féroce poto no malure tikelanga bolingo na bomba na suka ntima oyo kango te na album akabose malgré moi masananga na chaipoa bopo ni ba masa msuba ya ochanga poate yango na Pichu Santiago alobi nzembo wana doboki babetaka guitare moko yemba tindelanga ngo na France
na bakisa ba guitare na bakisa balikeke side and play et puis nzembo ne wana ya tailleur ya bolingo nzembo apisu Santiago suka na umba il fallait que roi fallait que roi na éviter Wenge El Paris na éviter quoi grand mouvement ya bankale wana penanga na benga ngo pena donc Afriza ozo kapena be bazo immortaliser ba vie ba dino vangu ozo kapena donc lindande zobeta Pichu Santiago siko ninga yo changa poa mabe vena nga Marie Paul ninga changa poa mabe ono kapanga mais ayebi singa boye zela na ono kapanga Félix Oazio ko yango batongo Marie Paul na Félix Oazio ko na yebisi wana nga na yebita bo Pichu Santiago siko non mais moi j'étais fort moi Pichu Santiago ça colle pas ono kapanga ça colle pas na vie ba bongisa ti je parle de Marie Paul nga na yolo ba la carrière nanga nga na zolo ba musique nanga na bengisi ba vie ba ya kosunganga ba masa ba sunganga ponga pe na sunga bango Mimichi paie à son âme tant nga na pesa Mimichi nzembo ça cartonné tchangalaise tu comprends Mimichi m'a donné aucun rond na pesa ye masa nanga soka zaki en film Mimichi alinga ya bete nanga basta banzembo nanga loko agode lo fombo za wana na porter main forte na disque na ye na yemba to sala clip soki 2006 soki 2005 nazo ba souté tu comprends vient nanga Sam Tinto président Sam na pesa coup de pouce na Luanda na yemba na disque na ye baza ebele comprendre pour citer que cela baza ebele nga ida batu na ba pays mususu nde naza na mincho nazo ebisa yo na to tindela petit moko nzembo moko ya R&B ove naka na musique apamba na ko pesa banzembo ngabi tinda na sala wango ebele masala nga gimolera yebi na sala kango ebele mo apena mutatindeli nga mélodie R&B do pesa o ça pe succès na mboko est-ce que la ninga bien na lobi boy à part mboka nanga na libanda na ba Tanzanie okay, on va écouter te ekozala ezebele kezala te neti so nga neti nzembo na imba na gode lo fombe ezate 2006 ezate wasko ba na bimi mutalukuta ezali nzembo gode lo fombo mais nga na pakisem ezate neti nzembo yo na tiana na album ya roi appelé Marie Paul c'est moi qui écris la chanson tu mbangai papa wemba fait Pepe Ndombe hein paix à son âme papa wemba paix à son âme papa wemba Eric Tutsi il est en vie Lepe Liverpool Leki à Marie Paul il est en vie Ngai Said and Play na on était à 5 hein, je crois nani natangité Pepe Ndombe Eric Tutsi papa wemba Lepe Liverpool na Ngai Said and Play on était à 5 OK titre nzembo wana alanga nzembo sokobeti album ya roi Pelé yebela vision omona yobima wana obeti alanga nzembo omona ngo c'est papa wemba qui avait commencé la chanson biso balanga nzembo o bandeko nazaka na wana suite ezate après papa wemba c'était moi si je m'en souviens on continue à l'histoire bano tanga voilà natangelaki yo tabulei na yimbi fétiche natangeli yo papi texte na yimbi ibetibi natangeli yo emene na yimbaki la rue voilà je crois on y en a comme ça 10 hein attends 5 c'est bon merci pour la télé c'est les ngongande bolobaka mam soupe ezali ya koloba na beta c'était na yimbi pe ferigola compter ferigola na troisième doigt je crois Jonathan Sindani on a troisième doigt natambola Kinshasa grande chanson grand zembo ya kosakalati comprends natangaki Célina ya Manda chante j'ai chanté aussi Manda chante nakobakisa nani masu ekona na loseba ebeti masu ekona na bolingo pe nani masu ebungi yo na kati ya londende bolingo pe ebungi yo na kati ya londende nga na libongo naleli o mbole o mama Samangwana grand chanteur comprendre oyanga kitoko ya kobota mai
nayaki na nga mpo na bina oo mobali oyo atingami ngai bato baya jour wana le 12 boyo oyoka spectacle ya voix cdnp c'est déchaîne trop affaire ego là yoka nzembo moko oyo epesaka nga mawa namona loka affaire asalelanga yango nayeba titre nango te bo eskize ngai epesaka nga mawa nalinga yango trop bolingo esi emonela ngai mwana ya mawa kese milambo meteo ya la vie na ngai kaka bamvula kese milambo yoka bolingo esi eswanga mino na motema pasi ebele yoka siko kote epesanga mawa namesana na mawa neti nzala emesana na moto ya mobola o bolingo esi emonela ngai mwana ya mawango ya o pongi esilanga na miso ata mushe cheche to anestesie ezokoka kolalisa ngai te osamito mokuba zonga zo nabengi bagola boya koyoka ndenge nanga motezi mpe egola babengi bawayo te na liste fali pupa mpe grand chanteur toyoka Mayday, 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 pardon, boyoka mawaï. Ah, maman, ma vie toujours compliquée. Banda moute bakenda, mi amore tilamina. Bando kenda nezo motote. Et puis ça a mawa quoi. Grand chanteur, il faut pas. Vous comprenez? Na yebiso mboko ezamboka ba grand chanteur siko ba grand chanteur tout wana c'est d'un play à salle sélection il y a 25 nzembo 14 heures ndou les bandits spectacle à voir invité nanga Roi Pelé Marie Paul invité nanga Manda chante invité nanga Bendo Son invité nanga Chai Ngenge Ibou ba grand chanteur Jos Diena grand chanteur vous comprenez nalobi na Jonathan Sinani yakawa yo mto suflanga makambu na bosani Jonathan Sinani koke na musika te na yabi mamuta lukuta ha Chai Ngenge Ibuba eloko ne ezaka nini ha ngai Jonathan Sinani sala pa beta pa jibe e pa jibe ko mbwa te vocal na ye baba bi baba ezongi Jonathan fala yo nzambe mo abenga pesi nanga jana ipsa gaya quand j'avais atteint l'âge des raisons Sénado me disait l'orgueil est la seule force de l'imbécilité Abibarol baba bi baba baba bi baba baba grâce à toi Germando nako immortaliser Jibem Piana l'homme qui a mis l'eau dans Coco. Comprenez? Johnny qui a voyagé brusquement. C'est l'aéroport plein de bars. Feu rouge. Na Coco on prend mon combi ambulance. A même un soi-disant accidenté. Papa Sabino c'est la priorité. Voilà, c'est plaît en tout cas. Merci beaucoup. Qu'est-ce qu'on peut retenir du programme Nayo, l'activité Merci. J'ai aimé l'émission. Ouais. Ça m'a fait plaisir. Tout du moins, va comprendre que on a lobaki wana fana loba pour découvrir. Exactement. Si quand on a Pessiboé, ba fana manda chante ba sepeli, ya Ibouba ba sepeli, vous comprenez? Donc il y a Batutu ba sepeli. Programme nangeza boye. C'est del play est déjà au studio. Je travaille mon opus qui a 6 titres. Normalement, ça a 18 titres. Ok. Et on m'a demandé en 3 séries. 6. Comprendre, hein? Tous les coups sont permis sauf les coups d'État. Et on m'a 3 séries. Première série, Bimi Sinzembo. Deuxième série, Bimi Sinzembo. Troisième série, Bimi Sinzembo. 18 titres. Tel mes ébélés. Batwazo benganga saela to développer nanu batama banga to solana bataba nzembo ngape na liata lelo yaya so ina lobaki te na zaka sacrifier na kufa vous comprenez dans un studio je prépare cet opus là tous les coups sont permis sauf les coups d'état on a zo bimsa déjà Doboki
Nzembo mobali moi ça zo déclaré mobali alinga adobo kikaka donc tellement ça maître alinga adobo kikaka alinga olata ba chemise te sengle te donc costume kutu bosana o nzambala longola okuneza ba wara na boyi dobo kikaka bon na expliquer bino yango bo comprendre donc yango na zo senga na Manik Maninga merci beaucoup joli qui a la Youssouf Mbala disque dur Soleil Onia la comtesse maman na Charles Tabou manager nanga manager nanga Soleil Onia la comtesse maman na Charles Tabou l'ami des artistes merci ado senga na Del Piero Matouba MP3 merci na senga na Jojo Matouba merci ado senga na Freddy Mingele merci na États-Unis merci Freddy Mingele na osenga na yo merci Urbano Kavula na Paris talaka ya zwi sikoyo a gérer siko makamnanga nyoso ya ba TikTok ya ba na ye bakalanga ngote zokali na komiso ila ba soki 34K obi na ye ba makamona te oko ye bango ndenge nini repi donc siko na comme comprendre ah ça ande boye. Donc merci na Urbano Kavula, merci na Jonathan Sindani, merci na Pichu Aguatar, merci na Johnny Aimpi. Donc boza yanga ebele ba on atangite bomo na mabete bobimata côté wana ba émission eza tellement belé. OK. So na longwe wana kele susu kana na bina chande optique ya émission. Générique nanga Silikoti oye kontaka. Silikoti nzamba sai mikolo avec Jesak Chipoi. Boyoka Banzela, Nyamula Gira, Somotro. Numéro de contact Nangezali, plus 243 99 99 032 66. Plus 243 99 99 032 66. Bobenganga, pour des critiques, pour des suggestions, Naza Moutou, Nayokaka, Nayokaka Nanga. Donc voilà. Ils ont deuxième optique. Ya masolo banzembo eza pona bato balingi banzembo ya kokabela bobenganga ba bani banzembo ya kosomba boyine problème o le na kabela lo bino ya koloba na kabela e bobenganga na otekela bino ba ope balingi banzembo na yemba bango na kati ya album nanga tous les coups sont permis parce que ça va pas rater ah na place na télémi tous les coups sont permis sauf les coups d'état. Merci beaucoup Seden Play, très cher internaute, c'était là. Seden Play, il a vociféré en tout cas, mais qui vraiment, il y a essentiel, il y a Koloba par rapport à la journée, il y a Lélo. Alors, Seden, merci en tout cas. C'est moi qui vous remercie. Voilà. Alors, quant à moi, je dis un grand merci comme ça à toi, Manassé, big up à toi, tu fais un très bon boulot. Merci beaucoup comme ça aussi à une patronne depuis Paris. Hein. Elle, c'est Nikita Angela Mavinga. Nikita Angela Mavinga. En tout cas, merci beaucoup pour le soutien. Preti Vanessa Vava Detan Zaka Bongo. Mon major Jean Dédié Kanloji. Hein, mon major Maestro Golf. Merci beaucoup depuis UPH et tout. Merci beaucoup en tout cas d'être derrière Tonton H. Yaouli Mouché Nico Diambo. En tout cas, il est un bonheur pour tout un peuple. Ah, Yaouli Mouchine, en tout cas, merci beaucoup pour le soutien. Sam Kunku, le nécessaire, number 10. Je vois également comme ça maman Aimé Kunku depuis London. Pablo Kini, le grand déclarant, en tout cas, merci pour cette marque de confiance. Hein, tout sur l'ango. Kaka Bongo, Ritbo de la patronne. Hein, Moski, la star. Maman Fatou Ilunga, la reine sociale. Alors, quant à moi, je vous dis une fois de plus encore, bye bye. La maison Stelman vous propose des prestations de qualité pour vos gâteaux de mariage, anniversaire ou autres événements. La maison Stelmag vous propose aussi des gâteaux personnalisés pour vos anniversaires ou autres. Contactez-nous au 06 63 30 36 83 ou encore au 07 81 83 15 74. Vous pouvez aussi nous contacter sur la page Facebook Hostelmac.